babe yinzi atoza chez Agnès Business. Balobi atoteka biloko ya qualité ni para ya toujours chez nous Agnès Business nde makambo. Babi awa toza na cotille, toza na makayabu, toza na viande, toza na makoso, toza na poisson, toza na huile, toza na semoule, toza na loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se. Agnès Business, en tout cas, la prix na biso est vraiment abordable. Toza na biloko ya bien, presque l'article nyonso zoluka. Au ya froid, makoso, mbisi, sternum. Donc en tout cas toteka na prix ya malamu. Venez nombreux à tout ça ta réduction. Donc on sommes ba carton et belé to c'est l'eau réduction et après. Nous avons tout justement en avenue Lumumba numéro 6168 derrière il y a aéroport et Ndolo. Makata lopango na ba chinois ba teka ba vitre ba benga ngo wai. So outil triangle ozokende vers côté ba boaka ba bloco na Ndolo. Venez nombreux, tu as juste un limité awa. Donc awa nde balobi makambutu ok. En tout cas, vous allez décider, vous allez bien servi. Bon patapatati awa nde chez Agnès Business toujours tokos. Faute ya kozala ya nani tindika dominical. Chers internautes, Boya Malamu, la émission, la biso ya sika ya lelo. Nous sommes le 11 mars, mois de la femme. Ils ont continué. Donc, bonne fête. Naba mama nyonso. Oyo bazakota la émission ya lelo. Émission ya domingo. Émission ya dimanche. Émission dominicale. Et pas wapi, to kutana na tindika, to partager kaba information, na ko informer bino lelo batu balalite. Kinshasa mobimba, Congo mobimba, bazelaki remaniement, topé retouche comme vous voulez. Au benango gouvernement Sama Lukonde 2. Chers internautes, Batu Bazeli, Bamusu Balali, Pene, Yaba télévision na Bango Titongo, gouvernement Samalukonde D et Bimité. Peut-être le dimanche, gouvernement Samalukonde 2 et Koyomona Mokili. Parce que lobby lundi, ils allaient déjà rentrer parlementaire. L'Isolo et Bimi, nouvelle alliance. Balobi Fachi Beto à attendre de nouveau la main. Et pas ya Kabila pour la coalition Yassika. Toujours sur le langue. Bafido et Tamboli. Maman Olive, akeleki soki na Bukavu, ayemi nzembo, Kabila akozonga na pouvoir na ye. Toko solango. Bitumba, tope ba attaque médiatique et salamaki contre général Ntumba. Mon général, bango baza ba militaire, bazaba soda, ba mapinga. En réalité, basa ila ba publicité te. Na musa na biso o ya télévision. Mais eza mabete ko bwaka ba flair ko lakisa oyo ba mapinga pe ba konzi ya mapinga baza ko sala na kati ya armée congolaise. Pour même yemoko mokonza mboka apesa bango pe ba médaille. Rien n'empêche, bisope na nzela ya etandoike, tola kisaka bino ba réalisation na bango, pour bazali ba haut fonctionnaire, pour kombo na bango pe etikala. Et surtout, par rapport, ya ba intox,
oza kosalama contre général Tumba yango ngai moko personnellement na kosenga na ye nga moko nalakisa misala oye asali pour un intérêt général, pour un intérêt ya armée congolaise. Toko banana kitona partout, est-ce que ba empreinte na ezali, ba empreinte ya chef de l'état ezali, tozanga te to la kisabino ango pour bomona pe. Lelo dans le marche ya ba opposant ba kotambola o bazali ko s'opposer na politique ya Fachi Beton ba kotambola lelo to ebite sort ekozala nini na Katanga na yebiseke bino na Katanga baza koboma baluba photo lo bango clair ba trouver même ba corps bibembe ba tena ba sac non loin ya ndako ya gouverneur eza malamu te. Donc les baluba sont en danger na Katanga, précisément dans le Lubumbashi. Na beti gouverneur boyo qui sort IGF a PCL lettre. Bon néglige à Gabi sauté. Nasuka na koyeb sabino position ya France na position ya États-Unis ou Nations Unies vis-à-vis ya pouvoir ya Fachi Beton. Et monsieur Bali. Chers amis, publicité au bomoni wana ya chambre froide Agnès Business bino batuboza na Kisasa bino batuboza na Poto soki oza na activité oza na fête oza na manifestation n'hésitez pas soki obengi nga na numéro na ngai oza lisusu na réduction eloko malonga ezali na chambre froide wana ezali nini qualité ya biloko oya kolia ba vivre frais ya qualité être nakate. Donc et humilité et comme prêt à consommer ezate ke o makila ebima goût ezate biloko pola non kuna groupe électrogène ya kabambi courant 24 heures sur 24. Donc biloko ya qualité à tout moment prix et kokiko kita et surtout sur l'équipe par ngai bakitseli au prix. Tobandi na émission yo na makamo ya armée poto kene mbangu na masolo etikali. Na lobaki makamo ya général Ntumba ba mekaki ko salir image na ye mengai kamwa si j'ai eu des échos ya ba réalisation ya général Ntumba pour intérêt général pour intérêt ba militaire ba travaux effectués na kitona changement positif na kitona na baki mais à la ma ekoti groupe électrogène ya kabambi et surtout kolia ya basoda soda komi kolia 3 fois par jour quiz o bakata kana fête ba divisé par 3 soda zolia yango ye moko déjeuner na tongo so moni mikolo miliki bungi na cité na ba marché miliki nyonso général Ntumba da kosomba azotinda na basoda baza la formation na kitona toyebaki soda uti formation aye akomi anaconda donc grand condensateur mikou ebimi. Mais cette fois-ci avec Fachi au pouvoir avec le général Chiwewe ya Christian
avec le général Tumba. Bokomona soda ye a outil formation a commis munene lokola papa chéri Jibem Piano. Na aspect. Et puis soda azo sokola na formation na savon de toilette. Savon ya nsunga, savon ya parfum. Et là que soda outil formation aye na baloto autour ni on a savon nini o savon ki bola bola savon benda. Mais ba soda na biso ya siko ya fati ba komi ko siko na ba savon reward, savon ba Rexona, savon luxe, savon Palmolive. Bozela et comme en publicité ba image ko loba kaka mikoliza ko ya na kitakitona bomona makambo salami na ke na kata kameteo botali ba réhabilité hôpital ya ba JR na ke le kibomango pour noter kibomango récemment na son excellence nana manuani na Kiumba na makama kwa mutu na moko pe na kamwa ki na moni kibomango o échanger propre basali ba restaurant na mituna qui a fait ça? Nena holo baboise ko bozana image te, bozana idée te. Lokola télévision, eza radio te. Parce que radio c'est audio. Mais télévision c'est audio visuel. C'est-à-dire oyoki pe umoni kimona meso. Chapeau bas, mon général Tumba, Kalamingité avec votre autorisation. Tola Kisabatu, ce que vous avez pu réaliser pour l'intérêt général et n'est-ce pas pour la visibilité, ce qu'on appelle l'impact visible du chef de l'État. À suivre. À suivre. À suivre. Les images arrivent. Dossier outil dans le laboratoire ya PPRD. L'isolo bozoyo kawana nouvelle alliance. Donc chef de l'État Fachi Beto a souki na ye kota ko kendezate olia sa l'alliance na peuple azo senga alliance lisusu na Kabila Joseph ya José. Bino ndimiango avec tout ce que Fachi a subi comme injustice, pot de banane, croque en jambe, boyebi, ba blocage, acte négociation sous une nouvelle alliance, na Kabila, moutou déjà sa kenda, mission ici là, bilan boyebi. Bilan boyebi. Nenge batiki biso awa, nenge to tikalaka. Fachi a kosala plutôt alliance na peuple congolais et non na Kabila. Wana ezali ba information et outil na laboratoire na PPRD pona kolakisa bino ke no Fachi yemo ko kokokate il faut na PPRD, il faut na FCC. Et pourtant FCC en base ici là. Batutu ba se vida. Batutu ba se français. Ba comment nous soutenons les chefs de l'État. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Les Français vont boyo rato boyo rato. À quoi bon Mokonzi acte de l'Issousou Nanzou ma famille ou à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Donc, Bolandangote, ezali ba intox, ezali outil dans le laboratoire ya PPRD pour la couper sa moins valeur. Na FCC, na PPRD, na Kabila. Total na réseaux sociaux, Maman Olive, comme d'habitude, Rolanda Kabila, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, attend à kata kombo ya Olive te. Mais kaka yemoko Olive, papa, akozonga, papa akoya, kuna basale loko te, yene mutu asalaki. Banyongo,
biso ba parents na biso ba kufi ba pauvre fonctionnaire il y a l'état plus de 30 ans. Mais je vous dis sincèrement, bandimi kuti ba perdre na biso ba kufa pour za mbonga pension ti. Allez bato wana lisusu ba zonga. Na ba contrat chinois. Na ba dossier Bukanga Lonzo. Ba détournement par-ci par-là. Kabila azonga. Makamwana bolanda kamuti. Toza projet na biso ya tina te eza na tina. Toza ko continuer ko recruter bana oba benga bango ba fayulu, c'est-à-dire bana oyo ba salaka ba cirage, bana oba maka ba pusu, ba teka ba boudin, ba mai, ba evida, ba mère wana tout ya kan luka. Tu dois recruter bango, nazo recruter bango pour une association qui se pointe déjà à l'horizon intitulée Tinate Ezanatina. Donc bana wana na kolakisa bino ke bazana tina bako servir mboka autrement. Na senga ki na bino bo continuer kozala ba membre de soutien, ba membre d'honneur au komelinga na inséré yo. Donc très bientôt na kosala descente na kanluka na solana bango pour comprendre tout penser nini pour na bandeko wana ba bandeko na biso to récupérer bango ba projet eza ebele na niveau to la ko kende cher internaute na mboka oyo ezo senga intervention changement ya ba donne changement ya vision politique internationale parce qu'avec la France avec l'ONU, baza clair que balingi bisoté. Baza clair balingi balkanisation. Pour na bango Fachi Tshisekedi Tshilombo, son excellence, a cédé partie est Mobimbawana et pas ya Kagame, comme ça bango ba multi national ba kitakuna ba exploiter ba minerai oyo za na temps mikolo biso totika kaka na barrage ya Inga totika na Mikebuka totika na Manioko na pétrole à Mwanda mais bango ba casterite ba cobalt tout ce que vous voulez coltan oyo za ba côté wana. C'est ça le problème. Imaginez-vous quelques membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout ça qui na bango na chapiteau, la cité de l'OIA. Bah vendisi biso, hein, nous la presse congolaise, hein. Donc de 15h à 21h pour des questions seulement. Bah comme pressé. Et puis, vous avez une position au Kima. Babanga qui peut-être au bouté bango. Pour des questions de 15h à 21h. Aux autres rabatons, baza clarté. Baza kolobate que non, Rwanda nous agresse. Baza kolobate que non, Rwanda responsable patron de M23. Bakotika la koloba yangote parce que baza ba complice. Bah que les gars bono Monisco toujours que les coulants côté la ceux qui guerre les anengeni total la population va se déplacer bah na état nini to lancer appel bah tu vas chaba mbongo pour to sunga ba déplacer baza wana 100 cœurs donc tema ezati guerre bandaka bah tu vas se déplacer à chaque jour ils ont l'information plus que nous autres. Mais, parce que les gens ont bindendi, donc on a bimbakala, donc moi baba na moko tu ya mike donc bala qui sabiso, c'est que c'est pas sur le terrain. Pendant que bango bazaka na Congote. Ponanga advent qui pourra.
Le coup la micro politique est soit aux côté à français, américain, soit auquel côté à Poutine, avec des risques aussi. Fachi Azala Mobali, qu'il décide. Qu'il décide. Parce que ils ont dit Macron a Fachi, ils ont dit bagarre médiatique. Macron a bêti Fachi d'abord, Fachi pas répliqué, il a dit Bitumba. Mais qui gagnera dans tout ça? Et j'ai peur que dans l'élection, pour se trouver 2 jours avant, France a publié les résultats où il y a eu. Pour nous, c'est mon boulot. Quand on a publié, non, ils ont noté de prendre en compte, oh, il y a France, bagarre à homo, guerre civile et bimia. Yango nazo beta CT. La émission Lelo, nazo yebisa, Eric Nindou, le patron de la presse présidentielle. Eric Nindou. To comme un moment, tu as le sous-sous, n'a droit à l'erreur pour la visibilité à chef de l'État. Ata mokonza mboka akeko inauguré pont à 1 mètre carré. La presse doit être là, doit accompagner le chef d'État. La presse. Ata une centaine pour la visibilité à président. Pour le communiquer canon, tu auras 10 personnes, Mbongo Ezate. Mbongo Ezate la présidence. Mon directeur, Naïbi Keza Yote, Eric Nindou, on n'a pas droit à l'erreur. Surtout lié à la visibilité à président, les élections, ça s'annonce. Mais l'élection, ils ont un horizon. Tu as droit, donc visibilité à président, tu as raté. Tu as raté côté qu'a fait le peuple. Tu as raté. Et puis, courant. Et donc, ça, la campagne a mabé contre le président. Courant, électricité. Comment, quand tu as à Kinshasa, plus de 20 communes, et un courant. Éclairage public, exact. C'est un danger. Déjà, Molili Wana, et nous, la campagne à ma contre le président. Eric Nindou, Yebisa chef Nayo, a mobilisé des moyens pour la visibilité du président de la République. Et combien d'activités le président? 10 organes. 5 organes. Non. Tant qu'il y a 100 pour accompagner le président, pour battre la réalisation. Mbongo Ezate, comment Mbongo Ezate? Non, il y a le Mbongo Ezate. Ce qu'on va te comme président de ça, l'Engenine. Bah, opposant à l'Élo. Bonne chance. Dans la démocratie, Batambola. Nakatanga, Bazako Boma, Baluba. Nalobaka Makamboyo, Bamoussou, non, Kolobaka Boyete. Kolobaka Boyete. Vérité, c'est la vérité. On a trouvé même des corps non loyaux comme gouverneur. Bazo Tchabaluba, na ba sac, opération Tchaye na sac. Naba na classe. Naba wewa, surtout ba wewa. Bazo reprocher na baluba, orgueil, arrogance, langage mabe, impolitesse. Ba réseau de zoyo kapapa katangé yango wana. Bon, ceux qui mutada arrogant, aza impoli. Il faut que vous m'ayez. Que tu aies un sac. Que vous boiez.
Est-ce que Moulouba ko salisa yo te katangé lobby? Vous avez également des balubakat. Bato basali pe katanga efanda. Baluba, bato grand travailleur, basali la jekamine. Bobo sana ngote yo sala bien te. Siko so baluba babipe baba na koboma siko bakatange. Tokosuka wapi? Guerre civile koti na katanga. Bane bako ba perdant. Bino moko. Boko kunda basi na bino boko kunda bana. Boko kundi ba cousin ba cousine. IGF. Bomane campagne na sala ki a contre le gouverneur. Pour la démolition banda kwa batu. Là-bas qui c'était pas le moment. Il y a beaucoup de banda kwa batu. Croyant que Yemoko to bango moko dans l'hôtel de ville, basa exemplaire. Maintenant l'être de IGF, il y a eu détournement. Batu batongi mabe, bobuki banda. Bongo siko batu ba gérer mabe. To buka bango ba poste na bango. Bango va subir rigueur et loi. France est là ici, noir sur blanc, qui est bazar pour lui sauter. À mon avis, c'est comme si la France attendait quelque chose de la part du Congo. À mon avis, c'est la balkanisation. Le chef de l'État, serein, a bon beaucoup d'argent dans la balkanisation, mais là, bazar contre. Bon, ça me l'a pona hein. Mundele sur Kanyo, ils ont bien mingité. Mais Mundele a mutuloko la yonangai. Mpasa la fachi, ou asala Tshisekedi, ils ont Nzambe, ou yasala mukili, nyonso asala na Mindele. Mutako kanayo, Nzambe asukisi autrement. Prions pour le chef de l'État parce que la guerre est ouverte. Tension est mati et puis Fachi a également humilié le président français. Pour y aller avec arrogance, avec le lendo, Yemoutou Dimitri a minimisé le président Gaillard, une mammouth. Fachi pas la question que non, vous avez rappelé qu'il et puis devant Batulanga Lamboka, tu ne peux pas m'humilier. Allez, pas bêtiser bon. Alors, mon Dieu, il a regardé mon atelier, et puis Macron a zonga kina kanda. Facha vous melate, à ce là na Russie, advienne que pourra. Pour nous, sur pèse à la théâtre, était, tous a payé mi balle. Merci à tout le monde et surtout bon dimanche. Ceux qui nous ont balingi, lobby de sous lundi, tout comme on a. Merci et goodbye. Allo la team, baby, atoza chez Agnès Business. Balobi atote karatilo kwa qualité ni pareil. Toujours chez nous Anya Business nde makambo. Babi awa toza na cotille, toza na makayabu, toza na viande, toza na makoso, toza na poisson, toza na huile, toza na semoule, toza na loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se. Agnès Business. En tout cas, la prix na biso est vraiment abordable. Tous en a biloko ya bien, presque l'article non sur Zoluka. Au maya froid, au makoso, mbisi, sternum. Donc en tout cas, tout est quand on a pris à malam. Venez nombreux à tout ça ta réduction. Donc on sommes ba carton et belé tout c'est la réduction et après. Tout ça tout justement en venir Lumumba
numéro 6168 derrière ya aéroport ya Ndolo. Makata lopango na ba chinois ba teka ba vitre ba benga ngo wai. So outil triangle ozokende vers côté ba boaka ba bloco na Ndolo. Toza wana. Venez nombreux, toza juste na limité awa. Donc awa nde balobi makambutu OK. En tout cas soko yo ozala ma décidé, ozala bien servi. Bon pata pata te awa nde chez Anya Business toujours tokos.